Bakandi Moukoko, mais Bakandi Karine te Ponani. Karine a Boma aussi. Pourquoi pas Bazo Kanai? Il y a une mission dans ma maison avant Bakaka Karine, il faut Boma Moukoko. Mais Karine au Sam, yo je vais dire de deux femmes. Yo besoin de mon problème là Karine. Karine est le côté ça moi aussi. Ce qui Karine a méki, non mais il se tala na mission. Karine na continue de l'eau, paninga na oba les. Moto. Aïe. April, la fille à papa. Moto partout dans le monde entier, c'est toujours bien moi, votre simple serviteur, l'artiste des artistes Bilimbi, Mukongo Koba, Babeta Ngoy Kokote, Karanena Lobaka. Bon, ce qui est parce que les lois ont été dans la plateau, naïf sakabino émission politique na mboka mabangati. Mais na ozangate kobela na mutumoko elino image papa moko bien mon boss mon patron. Wa ça l'arrêter que non mbi angela mbi azala bien mbi azala propre papa merci beaucoup et pas na yo. Et na plateau na ngana zanga moko ti. Nazolinga nano mon chef mon président papa Maïka fongola na caméra ba mona nano invité na zana na kati plateau na ngamo kolelo. Nalongo na le chapeau parce que ma commencé à Koyinda. Papa, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé à moi bien. Moi bien point. Santé à moi bien pour ceux qui me causent à Zobela. Faut que Bana Babela. Ok, na comment on a mon conseil Zobela Bana Babela. Papa na. Yebisanga nanu. Ndena za a lobby na la ki bien ti. Na yako na babo yeba ko tisanga na yako tala yo na bite ngai fo na kota tina kati. Na yeba iloko nini mapinga ya Congo etio maboko. Ibaki loko mutu to bomaki mutu to violer mwana bato. Bon, normalement kotala baimboka ndenge bazolanda biso makambo oyo ya eza mbutu bango bakanisa kike Kabila zaka toujours na pouvoir mais basale erreur nazoyebisa bango bien que président Faty aza na pouvoir. Botala kababilongi oyo bokoki koluka kokanga neti ngai ange du temps sentinelle de la République démocratique du Congo elongi oyo bakoki kokanga ngo lisu te mpo ekangama seri ya Mobutu Prostade ekangama seri ya mandefu ya Kabila na kangama meloko nazali komona ya mabe bayini na UDPS bazali bafanatiki ya Kabila na UDPS bazali eza bakadre oyo balingi ke changement na UDPS ezala te changement na Congo ezala te baétouffe fils Moukoko na makanisi oyo apesi ya marche pour la bonne gouvernance. Na kati on a noté papa. Ozolo ba fanatique ya Kabila bazana kati ya UDPS. Okotangele biso ba fanatique ya Kabila na kati ya UDPS. Mais yo yebi bien a eza émission le babo solo. A eza faut ba comprendre que ba yebi ba fanatique ya Kabila eza Kabudi na Kabuya. Ba o ba yiko profiter na passation du pouvoir. Oyo ba sala ki ye na président Faty, bango ba profiter ce ko ba yambongo. Bazwa motoki mbonga makila mais motoki ya bakombata babosani batozolo bawana eza président ya UDPS na secrétaire général ya UDPS. Non, il faut que le président aille ya UDPS président aille ya UDPS na secrétaire général inégal oza inégal lokola Kabuya na ekoloba yango pourquoi UDPS baza na marche il est 30 UDPS toza na marche il est 30 okomona te bapolisier bakiti mpo bakangama oyo ya fils Moukoko balongolo misu bakomi Kabuya bengi Kabundi abengi mpo baluka bakanga biso balukaki kotia maboko na sentinelle de la République démocratique du Congo eza lokola baleine emelingi eke kosanza mais bastoppe fils Moukoko epa kasongo tant bakangi fils Moukoko pour la bonne gouvernance fils Moukoko a soutenu président de la République na ba œuvre naé pourquoi je m'excuse pourquoi bakolinga kokanga fils Moukoko pour mona ke bayini ya peuple congolais aussi mi fils Moukoko yeba ke aussi mi congolais nyonso na Congo yango nazali koloba boye
fils Moukoko azo sala bolamu na Congo. Fils Moukoko azo ele président na biso Fati na makambo ebele. Pourquoi bino bokoluka kosala eloko moko bo étouffé akoma lokwa Mubaki. Fils Moukoko kotikala kozala Mubaki te. Ata mwana ya UDPS alingi parti na biso ya UDPS. Yango mwana azosala ba action. Ya bonne gouvernance peuple congolais na telemi. Fils Moukoko asali yango te pas na UDPS. Asali yango pas citoyen congolais. Yango telemi si peuple congolais, ton marché est le premier gouvernement et chef de l'État. Ton marché pour la bonne gouvernance. Ton marché pour la ministre de l'esclave. Il y a biso peuple. La ministre na souci à l'Iboumou na biso. Qui est na souci à Bangomoko. Bantu valait votre bundeli. Et zala yango wana ba respecter yango. Yango moni ke badongolomisu. Ba moni lokola fils Moukoko tellement alingaka ndeko na biso Kabila te. Bakanisa ki lokola zo marché pour finga Kabila. Pour sala boeme ya zalaki na wana te. Yango moni balukaki kokanga. Pe loko sali mabe. Bakangi sentinelle du temple bazo contrôler maboko na poche. Pour bazwa nyoso bamemi. Nana sali yango. Pe bake kotinda mobomi muto aboma aussi. Karine a beti gaz na opinion. Karine a beti massage. Po bakanga fils Moukoko, bakanga bato bazalaki na bango, bakanga biso nyonso tu. Et comme il te le général Kassongo, fils Moukoko azobima na 16h. Et comme yo doli makambo, alobi akobimati lundi. Et là on nini tozoluka. Des autres nini tozoluka na Congo. Yango on a une décision en tant que sentinelle de la République. Yango pesa mot d'ordre nanga. Yakoyebisa bango na pesi mot d'ordre en tant que Congolais. Soki bobimisi fils Moukoko lelo te. Boyebaka lenge kozala marche monstre. Congo mobimba bako marcher. Sans koyebisa gouverneur de la ville. Pour la fils Moukoko. Nazoloba yango pour comprendre. Maintenant, on a beaucoup marché le sous sans quoi il gouverneur de la ville. Marche au Bochaki à les 30 ondes le Kelibino Makamou parce que Bossenga qui autorisation, gouverneur de la ville à répondre à Binoté, paix gouvernement et autorisé Binoté pour ça la marche. Yango Bakangi Bino. Si quoi aux autres sous que lundi, ceux qui va libérer fils Moukoko côté, Bino pour ça la marche Moussou lundi. Bon, comment ça Bino? Yango Manazolo Baboye. Ba autorité Mboka Oyo, Oya Kabila Tika. Constitution mboka oyo pundelama oyo mbepa loba oyo kobima tokoboma ye lelo kangi bango na mukungongo constitution mboka lobi boye mutu nyonso doit koya kosala manifestation na Congo lokola lolenge ya marche il faut informer ba autorité ya mboka ndato soki to informer ba autorité ya mboka et ça te va passer biso ordre. Et ça ne va pas ça ordre le général Kassongo pour la sécurité du peuple congolais. Bazo marché na Tina, bazo marché pour la Bolivie côté na Congo, ba ministre baza na souci du peuple congolais, le président Fataza na souci du peuple congolais. Mais bango balingi loko wana te. Alternance tozo luka malonga yango. Bonne gouvernance yango. Bino bolingi muto azopisa mama lamu te bobo kanga fils Moukoko. Tant bakangi fils Moukoko. Général Kassongo alobi na ngaboyi. Fils Moukoko akobima 16h. Kaka général Kassongo a parvenu koloba doli soki doli makambo senani. Ada nani eloko nini doli makambo. Oya kopesa ordre na garder du temple de la démocratie abimate. Oko bimati lundi. Yamana tolobi boye. Lelo fils Moukoko soka bimité. Na telle stratégie. Ce qui dimanche marche te. Boye bakango lundi na 6h. Marche kozala monstre. Tout le peuple congolais. Oya tanami congolais. Alingaka Moukoko. Kwa lo bakabo solo. Totelema. Tata. Mwana. Nyonso tout. Totelema. To evandiquer. Na mibeko mboka ndenge bazoko détruire yango. Batelemeli Moukoko pour ça la bonne conduite. Yango batelemeli. Mais dans un ça bande qu'on a biso IDPS.
batu batelemeli mukoko ezali papa na biso Jean-Marc Kabunda papa na biso Kabuya bolingi nini na mukoko mukoko asomba confiance pas mokonzi mboka na makambo asala mukoko tanga tombokaka kelaki palais du peuple mukoko alobaki nini bino bomoni président Fata komi mwana biteni to mwana popi po bosakana naye agangela ba député tous les députés agangela bango compris na Jean-Marc Kabunda Jean-Marc Kabunda aloba na biso na fête ya UDPS aloba ngo tokotika ba marche te toko marcher pour na bien Congo lelo bango moko bakomi kotelema ça veut dire quoi Jean-Marc Kabunda Kabuya bozali ambassadeur ya Kingakati mission na bino soke ya koboma UDPS boye bakabino moko nde bokokufa ngana bangaka mutu te na bangaka kaka pepe na nzambe yango moni nazoyebisa bino ndenge bobengaki Kasongo bobenga Kasongo abimisa mukoko dali media 48 heures ezokokana na 19 heures soki mukoko abimi te mama tata leki mwana totelema dimanche to lundi to marché pour ba libérer mukoko. Ok, olobi malamu olobi ke ceux qui va libérer mukoko te na 18h ya lelo lobby dimanche ou bien lundi au côté les sous na balabala pour bosser la marche. Olobi ke non marche ba pekisi marche te ba lobi ke boko ça la marche mais pona avancement ya mboka. Ce qui marche c'est pour avancement ya mboka te sengeli ba télé la marche wana marche ça le matin. Cela veut dire que marche bino bobanda ko ça la vendredi et ça qui pour avancement ya mboka te ya mboka télé bino. Marche auto wanda ko ça les pour avancement ya mboka. Tant que lobi bonne gouvernance. Gouvernance na gouvernement na biso et dans la malam. Bana expliquer bien. Gouvernement dans la bonne conduite. Biso abeke bana fils mukoko to yambi gouvernement wana mais to hôtel mena mutu moko. Ubebo. Bino likamuna Rubero c'est notre frère Rubero. Rubero azali c'est que yo za Rwandais. Rubero munyo soto yeyoka. C'est que yo za Rwandais. Félicitations. Ndenge Rwandais témoin congolais. Rubero pour l'information Rubero za tout. Rubero azali issu ya Kagame. Rubero azama toyi ya Joseph Kabila. Yango wana tokotelemela ye pour na poste oyo Rubero alingi. Abonja mateza la ministre ya transport. Abonja mateza la toujours na poste wana. Yango na peuple congolais lobby kobenda ba ministre tout matoyi. Ezala na cash, ezala na FCC to boyi moyibi. Rubero lisu ya Kagame na ndeni na Congo. Mais Rubero za Rwandais. Siko zo benga lisu ya Kagame na ndeni sike Kagame atinde awaza lisu. Mais yo yebi ke Rubero za pion. Makamuto zo sala makazame foye ba Kabila foye ba. Yango moni na betaka seke. Na cité de loyer za na cousin mi balé Rubero. Baza na entourage à Fati. Bango de ba plibi ya kama kamunyo surtout Fati salaka. Ba ebisa ngo Kabila. Tant na bete le kwana basala ngo lisu. Pona baki ceux qui vont continuer na kotanga ba Congo. Basala ka ngo lisu. Batika. Ça veut dire quoi? Gouvernement ezobima et dans la société peuple congolais. Ngai sokoza dans les bons pour le Congo, dans le Bételo Mabo. Mais si on est dans les mal, le col a jamais Kaboun, le col a Kabouya, n'a pas Sabino la poissa. N'a le Maboé, Mouko va télé la Jama Kaboun qui quitta la cheval. Jama Kaboun qui quitta la cheval. Bako Sayote Balobake, Naza Moutala Mouka. Bako Sayote Balobana Lié Bonga Batu Pona humilier Jama Kaboun. Non. Jama Kaboundi dépend des Akakito. Dans la secrétaire général. Tobunda na Jama Kaboundi, le pouvoir, président Fati. Jama Kaboundi a mati na cheval à Tengami Malama. Maintenant, le président Aïe. Pourquoi pas ça UDPS comme un bon moko? Pourquoi pas des autres raisons les Canaïdes UDPS au Kabouya Sala? Pourquoi pas? Jama Kabouya s'est informé qu'il y a une moto Kabouya Kaboni, il y a un égoïste qui tribalise. Oh, président Fati a fait 300 motos. Pourquoi pas à Kabouya? À Kaboni, à Malam. À Kaboni, Blaise Kabouya, aussi moto. Tu tombes au Kabouya, aussi moto. Tu boulou Kabouya, aussi moto.
Francis Kabouya aussi moto bao bakumisaka jamais Kabouya Roumela Seko na Seko après si bango ba moto. Pourquoi pas un secrétaire général manquement d'expérience il y a besoin ba moto sélectionner ba président cellulaire pas na bino moto ni na bungisi moto nini boy ko luka ko pesa bango ba moto si au talent des autres autres Kabouya oyo kaka Kabouya bakaboni bakolo il est président secrétaire général à Martine Accordion pour le kabola bakolo. Tu peux croire ça. Nous sommes les assauts. Il y a un moment où nous sommes baboé. Ceux qui vont au IDP cité. Déjà, comme ma fils, ceux qui vont vice-président parlement. Déjà, je suis comme ceux qui banane. Botiki la biso parti. Biso tokobongisa parti. Tokobongisa un parti comme ini. Toko travailler 2023. Nenge caméra travailler déjà. 2023 moyinya fati toyebi déjà na bende na toyi caméra ndena Jesus vital caméra azo travailler anniversaire na biso na 2023 ezala caméra oh muto zolo ba wana muto zo vanda na fati azomela na fati azola na fati e bongo yuda tanga tekaka Yesu azaka na Yesu banda kolia na Yesu mais soki bino boyebi ke muto ngo za traître pourquoi botiki azala pemé na fati il est fait ses abongo Mouto a poisonné qu'à présent qui se quête le père, Nadra. Ayebi Sakaeni. Nado vivre dans Ayebi qui yondo Kubanga. Yonde Moutonimo Bumanga Moukoka. Mobutu a bêta gaz. Bado vivre dans Papa Nabiso Etienne Kiseke. Ma bêta Papa Etienne Kiseke ne lui mettait pas gaz. Ba mon abîmé l'oblige violer la mort. Bah poisonné et pas Moutouana l'oblige violer la mort. Pourquoi pas Fati? Président Fati a émis à Zamoïninanga. Mais tellement à Edanga, il faut Nazalanaï. Mais Bisso, bah ange du temple, bah sentinelle, tu as dit que Moïnina Bisso en 2023 et cause à la caméra. Mais pas ton cassé, président Fati a bêta 10 ans. Président Peter a bêti 10 ans. Moukoko a bêti 10 ans. N'a pas d'énergie 10 ans là-bas. Quand on commence à se faire caméra place à ah, Zamalola. Moukoko a bêti 10 ans. N'a terminé à 10 ans, Moukoko. Moukoko a bêti 10 ans. Moukoko a bêti 10 ans. Boloko. Même Nazoka Nungu a qui de prison. Naye Bisayo Moukolo, Wana Nikolo, na Seko Tuta. Moukolo, yoki ke Moukoko a kokota prison, Nikolo, na Seko Tuta. Ba anginé. Lendi, bazotinda ye parquet à quelle prison. Et là, on a dans une fausse information. Nayebi Moukoko azobima na 48 heures on appelle si 15 heures 16 heures Moukoko azobima. Biso ne Monica Somonena za. Tant que son moninga. Alors biso to kanina biso Moukoko te. Et ça va likolo. Ça veut dire quoi comprendre? Balobeli ya Congo baye. Soto meki ko salaire attaque général. Na mona nde bazolongola ba pété. Bakolongolo pété. Pour le cas général Kasso. Pour la violation de la loi, on a violé. Président Fati a côté état de droit. État de droit, il y a Karina Beta Gaz, Karina Beta Massas, na marche, il y a peuple congolais. On peut accepter une bonne gouvernance. Tantôt bonne gouvernance, je vais comprendre. On a accepté, n'a pas ministre, on va dire. Et ça, Kindoki. Il n'est pas étouffé Moukoko, va commisser le quoi Moubaki. Mais va au cocaté. Moukoko a le quoi Moubaki. Todo se nabino pardon. Bon, il n'a pas si nabino nabino mais Moukoko. Bon cocaté. Bon cocaté. Ozolo baki Moukoko, azalo kola Moubaki. Moubaki azala assulte, il dépeste quand même. Moubaki commence à makamona yandi oya il dépeste. Oui, Moubaki a le moins il dépeste pourquoi? Yebisa balandi na biso Moubaki alongwa IDPS pona nini Moubaki azaki na pressé politique Moubaki azaki moyibi politique pona nini akenda na deuxième koluka Kabila passe à la première ministre Moubaki afeta aboma tabalia bamona boyeti balanzenza bimi tant nazo bati balanzenza nazo bango pona esengo te Bakbalo bana onya mbonga chibala na mbongo te mbonga makila mbonga moyibi na zwakate na zalo ko Etienne Kiseke Soko zo ya ko
pwenga okokoka te na ndima bopola nanga bopauvreté nanga bopasi nanga na ndima natambola makolo mais nalobela nde peuple congolais mukoko aleki bango nyonso Tshibala badibanga na mubaki mukoko babundisa etu kabunda buka mukoko libo oyoka mukoko abenga presse aloba na démissionné na longo na IDPS abuka loboko pani abuka mukoko liboko po mukoko aloba na kabundi kita na cheval oh goube kwa seka lobi voilà la pouvoir mukoko alobela kabundi kita na cheval babuka liboko mukoko alobeli kabuya il faut démissionner les règles politiques au sein de côté de Bourgmestre. Oh, ils ont illégal, le col est secrétaire général illégal. A-t-il dit pour que Babotole, Babotole téléphone, Bakati Mukoko Suki. Bakantaki Mukoko Aza Samuso. Mabolo Mate, Mukoko Aza Samuso. Kaka Bango, Mukoko a dit bonne gouvernance. Mukoko est pour ça la marche. Il y a des boulonnements. Ba déboulonner Kabila. Bango bakangi mukoko vide Tshibala ya bimisi mukoko mukoko alobi bonne gouvernance to marché les grandes to komi ana sembo bakangi mukoko batindi Karim Mobomi aboma mukoko mais tellement population ezalaki ezingi bango mukoko amatina kimia akei po yebi ke kasho ezalaka nango ndako kasho eza lokola ndeti bisiko asalaka lisusu mayela politike emata ya maloba biki faki pema soki mukoko kopema wapi mukoko azoke kopema lelo na ndako na ye na mwasi na ye batika kolebisa biso pongi mukoko azobima soki mukoko abimi te asali 2 jours kuna dimanche lundi marche mose tata mama bima mpona mukoko molobeli na bino Général Kassongo azamulandi vraiment ya solo ya Edino Bilili tango zolo ba awa Général Kassongo zolanda yo tango zolo yebisa ba papa ba mama bana tobi matoke na usala marche Général Kassongo azolanda yo azolanda ngako azolanda atalanga bien azolanda mais keba ko remplacer mukoko jamais Général Kassongo asala ba jeté nyalobi nazoloba boye mpo naza na kati ya constitution mboka naza na libanda mboka te papa Etienne Tshisekedi vansa atikela biso prenez-vous en charge yango papa Etienne Tshisekedi ayebisa biso tous les congolais oyo aza na makanisa malamu mpo asala na mboka na ye asala azwa modo kepanani siko bino tema bozwi modo te fo bobi makamba moko bokesala marche oyo na modeso mpe komboka elobi tokozwa modo te tokosignale nde bango nalobi est-ce que osignalaki vraiment Général Kassongo nalobi zela ngana na ntango osignale Général Kassongo te eza nde Gentini to topesi ye mokanda il faut atinda yango mpe Général Kassongo mpo atinda bapolisier basurveille marche mais bango basali mabe bakanisaki lokola tozolongola Kabila mais Kabila déjà longwa tokokanga Kabila déjà bazokanga ye siko finalement Kabila ndena Kabila c'est qui de ce pays enyoko te moi copain nazokebisa bato nyonso ya FCC na banzi bokomi komela mungu ya basenzi mais bokeba ali oyo bozolinga bokende yango un général un policier mutu nyonso aza soda mapinga batelaka mboka boza mpona un individu te boza mpona ekolo mais tellement bolinga konose na bakomportema ya badictateur oyo akufa na prostate Mobutu dictateur ya Mutumune dictateur ya mandefu ya pembe boyeba yango bokosambwa bato otangi bamandefu ya pembe bamitu pembe bango te mais mito minene oyebi akufa bobenga héros national nani po bobenga héros national bapatanga kombo ya moto ozoloba bato base retrouve nalobi yango bien bato base retrouve bobengaka Kabila le père héros national boyebi yango te mais aza héros national te aza martyr national il faut koyeba eloko très bien moto aza héros national eza Etienne Tshisekedi wa Mulumba pourquoi na expliqué Zoé Etienne Tshisekedi héros national babengaka moto ya bundeli eloko papa Etienne Tshisekedi afundeli démocratie na mboka yango lelo ekoti
lelo soka na komo telemela Kabila na komo telemela mutu intel Kabundi boy pour na papier Etienne Tshisekedi. Il faut qu'on comprenne. Si on yo Kabila Bundini, aussi pouvoir na bakadogo, aussi pouvoir na makila, au bundeli tala moine. Pobo tissé moine. Merci Tokomi Nasuka émission mon colonelo. Lilo bamoko vraiment national Kasongo parce que tant tozolo ba awa fils mugoko azana kati ya boloko. Nungu ezo bimaka ke lendi boko tinde na parquet ba tindi na prison. Alors lilo bamoko ya komi kitisa liboso ya général Kasongo ameke mpe ko misela biso fils mukoko na kasho. Général Kasongo le ange du temple ami kitisa kate. Le ange du temple appelle ça toujours mot d'ordre. Pour les grandes institutions Mboka, c'est le peuple congolais. Congolais, vous avez ici Fati na pouvoir. Il y a la Fati pouvoir à Pessi na Moutoumoussou. Papa Fokoye Bayango. Etienne Tshisekedi à l'acception de la politique, parce que la politique, Balimbi Sakabati. La politique, c'est comme on pardon, moni point faible. Il y a que ça canal. Mais général Kasongo, ce qu'on dit dans Mboka, on va respecter. Bimisa na Omuko. Mais ce qu'on dit, va maltraiter. Président Fatal Longolo va péter. Continuez de l'Okozo Sala. Kangaga Mukoko. Sala va vantir Tinda na parquet. Tinda et Bissika Borotinda. Mais on a émission na terrain. Ngana yo na terrain. Papa ngana kosenga pardon te mukoko azobima. Abomi nani? Mukoko afingi nani? Mukoko alobi na nani mabe? Nazo kende na 16 pas général Kasongo. Soko tiki mukoko te, toko sala marche à monstre. Na yebinda kuneza pembeni ka ya bigo na yo. Bi kozo ben sisa mutute kaka ya président Fati. Nde mutoko peso ordre. Mukoko abomi mutute. Bonne gouvernance pour le Congo. Est-ce que vous avez dit que président Fatia a dit que vous avez dit que président Fatia a dit je n'ai pas dit pour avoir une information. Je n'ai pas dit que information que notre président Azali Banda avant qu'on tolère ma bêtise, je ne peux pas dire que bon solo. Moukoko Azala Mouto, Asala Moutou ma bêtise. Papa, pour payer ce numéro de téléphone, tu vas pour ça, mais quel numéro de téléphone on a? Je ne sais pas si on a moko. Mbala moko c'est que on s'est retrouvé place à Mabé. Merci pour l'information. Mana lingara nanga ibakanga ngai pour mboka lokumu ezala peuple congolais ezala. Mais bakangi olobi oleli batika yo. Mais non, ba moni bolobeli batiki nga numba lobi botika e. Mono yo akosala ya biso be mission moko ya mabe botika e. Yango moni ke tonga na bimi na zolo belande général Kasongo. Numéro na ngeza ngo général, mon général. Benanga po intimider ngate mais benanga po sanga ke na tiki mukoko 090 61 52 470 090 61 52 470 omoni bakangi mukoko mais bakangi Karine te pona ni Karine aboma aussi pourquoi pas bazokanga yango mission na bango ezalani avant bakanga Karine il faut boma mukoko. Mais Karine au sambo. Yo je l'état de deux femmes. Yo besoin de mon problème na Karine. Karine est le compte ça moi si. Ce qui Karine a meki na na ebiso talanga na miso. Karine na continue de l'eau baninga na ba les bien. Boko vivre na ba. Ndoko mona mamba ko sala. T'es papa, kata caméra ici, l'émission ici. L'émission ici. Na kata émission. L'émission ici, kata.